Mbote mingi na balandi na biso ya tolo na CTV esika vraiment vérité lobaka esika vraiment bato batambolaka na kobanga nzambe bien-aimé. L'heure est venue, il est déjà venu car le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Topusani lelo liboso na bino comme na bomesano tomesana kopusana bien-aimé poete awa na tolo na seto yobaka ko racheter les temps to yakana évangélisation ya bato babongo na mitema pe kolo ipoete kolo Yesu Masia azakuya to lekina nu mwa moke na régie tozi nzembo na biso atolo na sepo kitisa biso mitema to comprendre piste nini otoni to kota to kei na régie Eli ya Nzambe to leka. Merci. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela bisika nyonso zali. Ok, merci Nzembo kitoko na yebi ke pamboli Nathalie na Londres pamboli Nzembo atolo na se pamboli vraiment makasi bato nyonso balanda kabiso ba Jean ya Jean-Claude Kalamba et Mama Deborah Kalamba na mboka ya Londres na yebi ke pamboli couple Katalai et pamboli couple ya Papa Freddy Mbwaki et pamboli bande kwebele o balanda kabiso ba partage kabiso pe pamboli couple Mayamba Nzambe ya pambola biso bien-aimé bokolo mama na ye lelo pona ni lelo vraiment soki na yaki na ye vraiment po na kosolola par rapport à notre pasteur Laure Lombo bien-aimé dans le Sénat au monde qui bisonio surtout erreur oyo papa na biso yebe ko beta na munoko ndenga lobaki par rapport ya ba couleur ya basi par rapport ya ba couleur ya bani ya mibali pe par rapport ya bana nini boko ko bota soko bali mwasi ya mwindu to bali mwasi ya pondele ndenge nini koki kozala donc papa beta ki mo libaku mais to mekala lokolanda moi pardon extrait ya vidéo wana et puis to kozonga na kati ya liso na biso to eba ko partager po te mutu so to zonga sa makanisi sima Eli ya Nzambe to pusani que Dieu vous bénisse. Voilà, tu vois. Et puis vous aussi quand vous vous mariez, regardez quand même vos teints. Toi tu es noir comme la braise. Toi tu es noir comme la braise. Tu épouses une femme noire comme le séjour des morts. Mais c'est quel genre d'enfant que vous allez faire? Vous allez faire des enfants où on n'arrive pas à les voir. Et l'on dirait Boutou. Comme on dirait la nuit. Il ressemble à la nuit. Son teint, c'est comme la nuit. Non, il faut quand même aussi voir. Il faut voir quand même. Toi, tu es noir. Il faut quand même voir. Elle ne soit pas trop noire non plus. Et tout. Voilà. Quelqu'un de clair. Un petit mélange. Na balandi nyonso bolandi mwa video bomoni extrait ya papa na biso ndenge abetaki libaku pasteur Laure Lombo aza mutu asalelaka Nzambe vraiment aza mutu atambolaka na kobanga Nzambe bien-aimé eza kaka ntango mosusu monoko ebetaki libaku mais kotala ye mpena komona ye par rapport à netamboli na ye na mwa moke oyo alakisi biso elakisi biso mpendaki ya solo bien-aimé aza vraiment ya solo mosali ya Nzambe po ete mosali na Nzambe to mwana na Nzambe soki abetisi bandeko na ye libaku alekaka susu kozonga po ete asenga bolimbisi papa na biso asengi bolimbisi mais eza na bandeko ebele bakoyima bokomo boluka ex na ye boluka lobi na ye ezalaki ndenge nini boluka le passé na ye bien-aimé biso nyonso tu toyebi ke touta na bale passé mutu na vie po ete asalela Nzambe aza na passé na ye erreur moko ya moto lelo te koki kozongisa ye nsima soki ntango mosusu moto atiaki teti na peuple ya Nzambe to atiaki teti na Nzambe wana bokoki kotangela ye bamakambo wana nyonso motu ntango akwei atelemi apupoli mabele bien-aimé, pardon, Bible lobi na psezali vraiment eloko eza ko libérer bomo ya moto pe eza ko libérer kati ya moto. Donc papa na biso pasteur Laure Lombo asengi pardon par rapport ya ba propos na obino mo bokomola bouti kolanda bien-aimé to limbisa ye to kesu na régie to tela susu extrait oyo papa na biso asengi peuple ya Nzambe pe Nzambe na ye oyo asalelaka bolimbisi na ba propos na ye to landa bien-aimé et puis to kozonga susu na plateau. Que Dieu vous bénisse. Lundi. Bonjour tout le monde, ici votre frère Lord. J'ai reçu beaucoup d'appels, de messages de mes aînés, de mes pères, de mes pasteurs, des amis et même de moins âgés que moi pour me parler de leur indignation par rapport à la vidéo de moi qui circule dans un moment de live, un live qui avait duré 1 heure.
ou un peu plus, mais juste une séquence d'une minute à peu près a été partagée, relayant avec pardon des propos que vous avez écoutés vous-même. Je viens vous présenter toutes mes excuses. Je n'ai pas dit cela pour critiquer ou dénigrer la race noire. Je parlais même pas de race, je parlais de couleur de peau. Il y a certainement une petite nuance, mais aux yeux de plusieurs, ça revient au même. Et j'aimerais juste vous dire... J'espère Tolandi, vraiment makamune c'était zoleka Tolandi nenge papa beta kilibaku et puis Tolandi nenge papa nabiso asengi pardon bien aimé dans le Seigneur pardon et libéraka ceux qui mutasali mabe sengi pardon to limbisa mais le lovement na leka ki pour l'accepter ka moi bestre wana jeudi nde tokoyeba ko vandela ngo vraiment na l'homme de la repentance ezabongo prophète Ezekiel sembuku tokoyeba ko yambaye na plateau ya tolo na sende tokoyeba vraiment ko partager et loba mosel na nzambe mama ebwakadi to kabola mayele to koyeba pena ko kabola mayele elongo na papa na biso mbuku prophète de la repentance nzambe apambola bande konyo soto bolanda kabiso na monde entier partagez cet message partagez message à tolo na sebene mais bota la katolo na setolo na seyaka na makambo kitoko tolo na seyaka na masolo a bien s'occuper ozana posa na biso bene na kati na ba émission na biso nyoso ba numéro ezali ko benga biso obengi biso to kosola pe to koyeba kolekisa image na yo na yebisaki bino na bina to na seto za na makambu ebele to sala kana to na seto filmaka ba feti na tolo na se toza na groupe ya traiteur bo bakoya pe ko assumer responsabilité na mariage na yo na tolo na se bien aimé toza na DJ o akoko chela yo pe musique na tolo na se toza vraiment bien aimé complet toza na nyonso toza na ba maître ya cérémonie soko poza na besoin maître cérémonie na yo ko le kapé na nzela ya tolo na se donc tolo na se eza na nyonso toza na filmage caméra to filmaka musique tozwaka nyonso tout donc toza na DJ toza na mama traiteur donc oko sepela bato bakoya na feti no bakolia kitoko bien aimé bakosanga te ko pambola nzambe zaki ya bino molobeli évangéliste Anne Kalambai na leki vraiment na tamingi te zaika pona pesa bino bestre oyo na senga pardon na bana na nzambe pona pasteur na biso Lor Blombo bene meto limbisa biso soto zaba to beta kama baku ceux qui musela nzambe oyo a reconnaître mabena ye même lola efongwami pona ye ça sert à rien biso bato to zana mokito kangela ye motema moto asasengi pardon ceux qui nzambe ya sali la kasali mbisi biso banani o to koyeba ko kanga ye ezaki erreur le kaki papa na biso alalisi yangote alakisi aleki ne preuve alakisi kaza vraiment mobenga mi ya solo ayebi ko utiliser verset o ya pardon na sengeli epe pardon et pas ba maman nyonso na sengeli epe pardon pa papa nyonso bakoleka kolanda video oyo to beta ki mabaku wi ya solo to imaki wi ya solo mais to limbisa po